Alors, bande konaga, nazo me mabino moi moke na comprendre pour na koya komona ke mundele jamais alinga bolambu na ye ezala pe na mutu mwindu. Mundele jamais ala kisaka secret na mutu mwindu. Mundele jamais apesaka biloko ya kitoko na batu mwindu. Mundele tangu balobi tangu Jésus na l'an 33 alobi ke bokende partout au monde. Bopanza liloba oyo bokomisa bato nyonso bakoma badisciple mais ezalaki na l'an 33 la l'an 33 mpona kolongwa na Egypte mpona kolongwa na Israel oya na Egypte eza na makolo trajet moko ya moins de 200 km mais bafandi na liloba wana kuna bafandi na Biblia wana kuna pendant des années et des années seulement à partir de 1471 tangu bamindele babandi ko explorer mokili koluka koyiba bomengo nde na 1482 bakoya kokoma nango na Congo mpona koya kokosa biso ke non nzela kaka yango oyo tata nzambe abota kaka mwana moko aitilisaki mwasi ya mokili mpo babota na ye mwana alors ke mwana wana azali fils unique les sauveurs de l'humanité mpe bakokuna biso bayebaki makambo wana te alors que yango wana nalobi bandeko linga oyeba nanu omiyeba nanu yo moko yango toyeba baninga linga oyeba nanu makambo ya mboka na yo yango tokende koyeba makambo ya mboka baninga linga oyeba nanu bokoko na yo bonzambe na yo yango tokende koyeba bokoko ya baninga bonzambe ya baninga. Alors voilà pourquoi Mobutu peut-être alobaki ke il est fort regrettable de constater que les Africains, les intellectuels africains, qui se contentent d'être appelés marxistes, capitalistes, régionalistes, chrétiens, musulmans ou que sais-je encore, au lieu de recourir à leur culture afin de puiser la force pour le développement de l'Afrique. Mobutu avait raison parce que les noms puissent être commis à fierté, il y a baya, là yango, kopatula yango, au lieu que tout la kisa o ya biso parce qu'il y a biso qui est en forme. Race, non surtout na mutu awa, basala lenge na bango ya kosambe la tata nzambe. Alors que lingana nu oyeba ya yo ya boto ke koyeba ya baninga. Bana Israël va contacter na bokungi tamba ya ko koyekula bonzambe ya batu mwindu na Egypte. Soki Moïse a telemakate ayaka koyebisa bango ke tozonga na mboka na biso peto la bonzambe na biso malgré ba combataki ye même malembe balandaki. Et c'est la même chose maintenant bonzambe na biso to koti to la di bonzambe ya bamindele alors que sikoyo ba tête d'affiche baye ba âme d'élite eye kozongisa biso na nzela na biso po ete biso mpe tokokolongwa na kibubu oyo bango bakotaka kalakala alors ke biso mpe lelo tolongwa. Alors bandeko c'est à vous de juger papa na ngai kopele bobala na sojoma en tout cas matondo mingi butana bino Congo bamama batata bandeko banasomi ya mboka Congo. Alors vraiment awa ezali matata bandeko bazali kotindika porte pointe bakoka kokota kaka batuna bituna. Alors bandeko donc vraiment alors tokoki kopesa bino permission ya kokota toujours po ete bokoka kotuna bituna pamba te ngongo ezali bobele kokenda na lombango kasi ndeko za bwana ozali invité et l'invité ezali moto ami pesaka honneur. Je te comprends ezali balano ali boso ya kokota na radio internet ezali bali boso na kokota na radio RBK ezali balano ali boso. Alors on dit procédure te yango tozali kopesa yo ndenge procédure elekaka ndeko. Alors yo kanaki olobaki koya kopesa mateya mais ezala na Kenya soki bandeko balobi yo lobi utopesa otamolai balobi bandeko pe soki balobi ezala na Kenya pona ete oyo kabamono takakaka tango topesa yo maloba yo sikokomi korépondre bango na makambo yo si onote na papier. Donc etoleka na lombango epa papa sasa ndala peso il faut se languir bat comment la voyez pas la réponse une attitude nafakisa mwa mokie na kolumela mingi te bandiko kininde kwaza na pesa penza aloba to permettre yeto yango mais eloko moko très important oyo esengi na ngai naloba nabakisa mwa mokie nabandi ntango bandeko banda na ndeko dompe awuti koloba okei na ndeko woti alobi oye na papa na biso na bi lukombo alobi
evandi na oyo nalobaki bandeko balangi bozo comprendre ete tozomeka kokota en profondeur ya komeka koexplike mais eloko ya kokama ezaki ndeko na biso ntango azwi maloba oye asaisir occasion wana apesa biso baexplication asurvole arecite ndeko na biso alobi biloko ebele kino suka nango on a rien compris na makambo ni oyo nyonso alingi oloba ofete alingi aloba nini eloko nalobaki na ye nayebi te soki biso bakongole basala biso totiaka bakoto na matoi ntango bandeko bazoloba nalobaki napesaki eloko ya Matthieu 3:16-17 wana oyo esika balobi eloko ya fils mpona kolakisa na ndeko ete na batextes originaux lekombo ya fils oyo ozoya ezalaka te ndeko na ngai me namoni curieusement ake kobandela lisusu na mosusu oyo akoloba koyebisa biso ete yehoshua atunaka basie kolonga ye que disent les gens qui suis-je certains disent tu es Élie, certains disent tu es Jean-Baptiste, certains disent tu es ceci, cela. Mais nous connaissons tant de versets à la malamité. Il y a des gens qui ont besoin de toujours ta malamou. Nous sommes là, les gens là, tes amis, les amis qui ont connu, pour nous c'était tes sabats, tes guillis de nulle part, tes salas qui étaient ici, car les amis de Koulangan du Mélangaï. Verset on a qu'à avoir tangi la position, on a clarifié pour nous malamité. Question à Jésus-Christ et à l'Obakinou. Que disent les hommes, ou bien que disent les gens qui suis moi, fils de l'homme? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend dans le bas? Oh, la loi qui est ici, Kawana. Alors, on a ici, Pierre a répondu à l'objet qu'on a dit que Pierre a répondu que le bail était aux amis le fils de Dieu. Neko, n'a pas démontré Awa, les hommes à l'Obakinou. N'a démontré que la Bible a peur de la bateau, la mémoire qui est. Neko, la bateau, la combattu de Bible à Nayo. Va expliquer à moi que terme wana la fils et Zalaki terme dans ma texte original et Zalaki remplacé par le terme païs et on va expliquer à la fois fils et serviteur. Nous avons fait ça un exemple pour nous surtout pour ça un moins exemple mais non même à tel verset au dos là qui s'amuse aussi dans le bien son moi en Nzambe ton Nzambe au PC à mon côté curieusement na verset mon sous au temps la peine sous kaka na mokanda au lieu ça il y a Jean 1 verset 33 à 34. Et moi j'ai vu et j'ai attendu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le fils de Dieu. Voilà la Bible, mais la Bible a version nouvelle, il y a 8 secondes. Version nouvelle, on a répété. Version nouvelle, il y a 8 secondes. Dans le Bible, et na suka ya verset wana, na suka ya reçu wana, bâtir lettre notificative ça wana. Lettre I. Qu'est-ce dit cette lettre? La lettre ci-dessus comporte la verset, il y a Jean chapitre 1, verset 33 à 34. Quelques manuscrits perdent. J'ai rendu témoignage que c'est lui l'ami de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelques manuscrits qui portent le nom de Dieu. On ne dit pas le fils de Dieu. Le Kana na mokili ezali kosubir la modification jour et nuit pour les capitaliers à des anités. Je peux vous donner les preuves. Encore ceux qui bolingi. Mais on a des maisons qui ne tiennent tout le canal pour qu'il y ait la main au banque. On t'a voté à terre jusqu'aux hommes à l'eau. Mais pour le plus, ce sont pas aux arabes. Quand tu as le boulot à Cambodia, mais il y a beaucoup de séminaires. Après, ça dit c'est un thème. Et il y a une qui peut être focusé dans la main. Comme ça, tout ce qui a fait soit le coup, la main, il y avait passé la main. Après ça, tu as lu. Attends, il a mis sur 2 rois 24, 8. Et attends, il a mis sur 2 chroniques 36, 2. 2 rois 24, 8. Et puis attends, il a mis sur 2 chroniques 36, 2. Comme ça, a expliqué que sur il y a un animal dans l'ensemble. En tout cas, Matondo mingi ba mama batata bande kobana somi ya mboka Congo. Vraiment, tozali na kati ya Congo bololo. Congo bololo. Alors, awa ezali école ya boyebi bandeko awa
alobia motia bakoto na matoi bongo koka comprendre te hein vraiment bwanya o ezali na bandeko na poko ya lelo tika na tokende pa na ye moko ndeko za bwana parce que tomoni mpe ndeko mozali kala na kotele biso donc topesa nano ndeko za bwana maloba parce que azali mwa mingi mpe azali impatient mais vraiment je crois que ameli mwa mai mwa kopo ya mai ya pio kuna place ya avandi parce que awa ezali likambo te ke moto akomanaki pelekesi ezali nde likambo ya koluka koyeba pamba te bakosi biso ebele bakosi biso mpe mingi ntango ya boyebi esi ekomi parce que tolingi toyeba po ete tobunga lisusu te donc tokenda nano epa ndeko za bwana toyebi te topesa nano mama kuna epai ozali na mama opesa nano mama yazwa nano maloba yo vanda nano pembeni parce que tomoni